Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup de temps, on a s'abonné. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, on a moko gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabingami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi à 19h30. Bonjour, c'est bien moi, votre sœur Isabelle en direct de Milouz. Naëli Soussou qui répond à la moutona et tuna qui pas de konabiso love. Avant Kobanda, ndenge na zalaka, ndenge habitude quoi. Nalinga ko saluer bino libota munene la team de réflexion, nalinga bino mingi mbote na bino, mbote na yo papa Lumière Kambulu, sans oublier de moi-même de cœur de dedans. On est abonné na biso, spécial na linga bino tellement. Bote na bino ya ebele et ça la bien comment na bino na ngambu mususu wana malgré na monanité, vous comprenez kaka voilà. Na mona na kananga to mona na kana biso, lelo na préféré to solo la na modèle oyo boye. Maman ko funda eza problème te. Na yango na banda na modèle boye ba mama tozalaka mayele nyonso te photo acceptaka. Il y a des fois to koya kana ba mbeba pona ko accepter tout. OK? Na yango avant ko accepter quelque chose, il faut réfléchir. Pour ma bé et commenter na cadre oyo boye. Ndenge mama na ko bandela motuna te mama na bisolevo. Donc, nous allons répondre tout court. Bolimbisi. Côté ça, moi, ma casse, ma fleur, pour boire caca pollen. Ya. Donc, na répondre malobanangai. Faut qu'on y réfléchisse avant d'accepter. Tous à la oui. Il y a des fausses choses, oui. Au début, on peut se dire voilà, je suis la femme soumise. Les tout comme à côté non. Comme une femme imparfaite. Non. Imparfaite, pardon. Non, il faut qu'on réfléchir avant de répondre. Avant d'accepter, il faut réfléchir. Ezali malamu na yo, malamu ya papa, malamu ya bana pona lobby. C'est pour ça yango nde commence à koina mbeba oyo. Côté kate, ko salate, ngana ko prendre soin na bino. C'est bien. Au début ça la bien, voilà. C'est que mobile nanga vraiment comment je peux dire azu penza maloba wana ke adam abimaki akeko fatimo la mabele pour encoller fa toka et ça la bien mais et comme akasiko yo pasi na ba cadre oyo na yango papa maman et ça nango facile et nango facile kokendo ko funda y a pas de souci okokendo ko funda ye pour ya changer vie alingi li sousouté a préféré azui moi c'est mon sous mais ba maman nanga na plupart ya batu ya ba papa o ba ko isa mi be ko ke moi ça salate atekate suka bango nyonso te exception zangaka te bango nyonso te mais plupart na bango le bazwaka basi mususu bazwaka basi oyo basalaka bazwaka basi oyo batekaka. Est-ce que c'est pour ça la constant oyo ba maman bo fanda bo réfléchir bo mona ke etombaka presque ndengwana na Afrique na Europe mingi na yango siko to sala ande nini
ou bien tout ça la kanengeni. Avant d'accepter, il faut y réfléchir. Tali ça papa olingi tena teka. Le bon comment qu'on pèse pas si hein. Pour mabaka musapi mo sokola kelongité. Pourquoi pas? Nga ori ke na po na lobela na poto ori ke na sala ka temps plein, na sala ta temps partiel. En Afrique, ori ke na kendaka wenje comment je peux dire, il y a tongo ti soir. Na kendaka ba modèle à l'époque na rock hein, ba maman so ndo ma tongo 4 heures, mais on a 11 heures, 12 heures ananda. Ça veut dire na ko perdre position na ngai wana te ke ya ko sala o za devoir na ngai na ndako. OK? Donc ko solola na papa ko imposer te. Moi si tobo ça na ka place na biso te d'une manière d'une autre, on restera des femmes. Mais elingi koloba te po zali mwasi ndo koki koloba te. Elingi koloba te po za mwasi koki ko pesa idée te. Na bolingo ezalaka deux personnes na ngai na yo kasi photo to arrangeaka pe tozalaka na temps ya kosolola. Papa zalaka na temps koyoka mama azalaka na temps pe ya koyoka papa. Eza très bien. Donc ce que tu as vivre dans contexte oyo, ce que tu as vivre na façon oyo, et ko sala biso bien. Et moment donné to kanisa kabana. Akene ko funda azana droit. Azana droit. Kokendo ko funda quelque part ezata mususu pona yete. Bo mobali alingi osusu te. Bolingo basala ngo machindika te. Muninga mususu soki aboya tabo chindiki, tabo che munduki. Boko zalaka na bino mais bolingo bonga futa na kati ezalaka naturel. Ezalaka magnifique. Ce que comme il y a machindika parce que ici mbate. Ce que kendo ko funda pona bana, ozo prendre soin ya bana te. Tout à fait, azana raison. Kasi bana nga botaki bango yemo côté. Ce que papa moni que non, aussi m'a sous-souté, il faut voyager, il y a pas de souci, mais il faut prendre soin ya bana. Mingi bana, ce que moi so lingi sous-souté, aza obligé de prendre soin total ya moi c'était. Aza obligé de prendre, on peut même dire aza même aza sensité, il faut prendre soin ya moi si parce qu'elle lingi sous-souté. OK? Ça veut dire moi si à cause de la makomdeki mususu mais bana wananda kita matesika wana mama vraiment uzana droit kendo kufunda ye mais nako kende muke pa ya papa lumière ka utakelo ba loko moko ke avant funda bengana no hein mamamba famille bo solo lango bo tala temps mususu pe ko memana ngo te ko kende na niveau ya kufunda ko kipe ko arranger yango na ndenge ya libota. Mais ce qui est simbité, on a mamozana droit. Mamozana droit parce que au boti na ebana wana. De yo koko souffrir na bana wana te tandis que papa na bango azali et azosala. Et là comme ça ces ali nini. Ezali que ko funda ela nango bien. Mais là comme ko sukoyo conseil mukie kaka pona ba papa si vous me permettez. Avant ya ko prendre ba décision pareil. Faut ko kanisaka. Bokanisaka lelo ngai na yo biso ba parents tozana no to na capacité ke musala ko zonga pongo lobby tozana posa bana wana te Nzambalola apambola bino tokutani à la prochaine bye.